Bienvenue sur Étoiline Inès TV. Si vous êtes encore nouveau ou nouvelle sur notre chaîne, n'hésitez pas de vous abonner massivement, aimer nos vidéos, commenter et partager. Chez Étoiline Inès TV, c'est la qualité, la différence et la vérité. Papa Elombe Faustin Sukari, décor Elongo Belvi Kandi la patrona. Nini ezoleka entre batu oyo misatu mandeko makambo eza somo makasi. Salut chers Bouchou, salut chers abonnés, salut chers connaissances, salut surtout les amis de Étoiline Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bel et bien super bien par la grâce de Dieu. Chers Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, yalelo vraiment na meme libino la patrona Belvi Kandi Yaba Belvi, et d'ailleurs à qui nous saluons en passant. Et de l'autre côté, nous voyons notre très cher papa, le président Elombe Faustin Sukari, à qui aussi nous saluons en passant. Et pourquoi pas notre star de l'X décor et longa. Star na biso ki toko oyo asekisaka biso. Yesu ki azana scène, en tout cas azalaka mutu moko yaba mangala moko pas possible. Mutu moko yaba incompréhension moko, soki abandeli yo incompréhension somo makasi ya lelo tozolobela bango bandeko. Yango avant to bandana nu kandenge zalaka, avant to kota penza na mwa makambo na biso ya lelo na osenga nanu na batu onyo sotu. Si c'est la toute première fois ya kokota na chaîne na biso, chaîne moko kitoko, chaîne à analyse bien, chaîne à ba information na ba conseil moko ya kitoko. En tout cas, je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, commentez et partagez, et kosala biso oyo tolobaka na biso chaque jour tokos makasi. Bandeko ya lelo kandenge boyebi tosi to mesana déjà na biso kana lire na biso, surtout na rythme na biso ya kitoko. Bozwa bakiti bandeko, bovandaka to beta masolo. Botia mwa eloko komela, botia mwa eloko kolia. En tout cas, de l'autre côté, to beta na biso masolo na système moko ya bien makasi. Bandeko, adage moko eloba, la reconnaissance n'est pas de ce monde. Wanande adage ebele abatu tellement batambola ka mingi na adage ngo mona kaka atasuki mutu osaleliye bolamu ti après quelque temps to aye ko balukela yo elongi aye ko changer lo yo face au mona ka batu balobaka la reconnaissance n'est pas de ce monde. Mutu atasuki osombeli ndako ya ndenge nini osomba penza ndako tie biloko nyonso na kati, mais soki kaka mwa eloko muke ezangi mbala moko mutu wana akobanda ko tombokela yo ko finga ka yo, peut-être même kosala ka kisongi na kombo na yo, kotonga ka yo. Ebele abatu bazala bongo, yango adage wana penza ezwaka mwa valeur munene makasi. Mais de l'autre côté, total kaka négativité te. Mosusu total pe côté mosusu. Ezana bato, c'est vrai adage wana elobi, la reconnaissance n'est pas de ce monde, mais bandeko toyeba que eza pe na bato mosusu. Façon vraiment Nzambe a créé bango. Façon pe bazwa éducation et pas ya ba parents na bango, bayebaka ko reconnaître. Bayebaka vraiment ko reconnaître soki mutu asali malamu, ata soki mutu wana atie ko sala mwa erreur moko boye kandenge ezalaka ye bolamu wana obandaka ko kanisa lobite. Mutu wana mutu openza malgré ba mabe na ye, mais bolamu moko asalela kinga ti lelo na obosa nango te, mais mabe na ye nakoki ko bosana na limbisi ye pe.
bato mosusu bazalaka bongo, bazalaka penza bongo. Bato mosusu nde bazalaka ata soki osaleli ye bolamu ndenge nini, soki osali ka mabe moko mbala moko akomi kotambola kana mabe oyo salaki, asalaki boye, akendaki boye, azongaki boye. Bandeko, en tout cas namonaki message moko ya tonton Décor Elongo oya lansa. En tout cas esalaki nga bien mingi makasi, bien penza makasi, parce que toyebi ke mingi soki toye kosala ba émission na biso ezalaka kaka ke balobaki ekendaki ezongaki esalaki boye. Soki pe ba comédien na biso bazo sala makambo moko ya kitoko, to yaka pe to appréciaka bango na système kaka ya bien, parce que ebele ya bato déjà ba mesana muke foka to finga ka ba comédien na biso, il faut ka to lobela ka bango mabe, mais soki mutu pe asali makambo moko ya malamu to yaka pe to lobango. En tout cas message wana ya Décor Elonga esalaki nga bien makasi, na lobi te message oyo na kovanda nango nga moko te, na ya to partager vraiment na famille esala biso nyonso kitoko penza. Boyoka message ya tonton Décor Elongo. Je suis fière d'être appelée élève de Elombe Faustin Soukari et je fais l'honneur du groupe Simba. Voilà message ya tonton Décor. C'est vrai, ebele abatuto yebi. Soki lelo tokomi kolobela Belvi Kandi la patrona, soki lelo tokomi kolobela Mam Sila Bisalu, soki lelo tokomi kolobela Irsil Peshanga, toloba nanu ba omisatu. Totomona ka Papa Elombe. Papa Elombe asala mosala moko pas possible. C'est vrai ba groupe ezalaki tan wana ba groupe ezalaki nango ebele penza, mais groupe Simba eza parmi otokoti koloba 3 groupes oyo penza esalaki mosala moko ya kitoko, oyo vraiment ebimisa matière moko ya kitoko. Soki otali batu oyo nyonso bajua na groupe Simba olobi wow, wana tolobango. Papa Elombe oyo aza papa moko oyo communauté na biso lelo il fallait epesa ye respect ya makasi, respect penza balobaka penza respect ya makasi. Aza papa moko, donc depuis jeunesse na ye abanda ba makambo ya théâtre. Je me rappelle un jour na bando landa ba théâtre moko ya groupe Salongo bandeko ya kala, quand Papa Elombe fut, quand il était encore bandeko ti lelo beauté na ye wana ya depuis batan wana ya kala ti lelo beauté na ye zakaka abanda vraiment ba makambo na ya théâtre kala depuis déjà na tan wana. Bien que to mona ngo lelo na ba chaîne mosusu ba YouTube eza soki olingi olukango neti ba groupe Salongo wana okomi kaka groupe Salongo bo mona vraiment ba théâtre ya kala ya Papa Elombe tango azalaki na ba age neti ya ba décor oyo bandeko. Azalaki déjà comédien moko ya talent makasi, abandaki déjà ko jouer bien makasi. Et puis lelo Papa Elombe aya ko former ebele ya batu bandeko. Dans la vie ezana batu mosusu mona Nzambe asi asala ye grâce ayebi makambo, mais batu mosusu baboya kana bango ko partager, baboya ka pe ko lakisa batu mosusu alobi te o eza richesse nanga. Soki na lakisi batu mosusu peut-être bango bakoki kozwa succès koleka kutu atanga, bakoki kozala na succès batu bako bando lobela bango koleka tanga, mais Papa Elombe atalaki wana te. Alobi te mutu na mutu azalaka na étoile na ye. Soki eza étoile ya mutu eza temps eza ngonga, en tout cas nakoki ko stopper yango te. Et c'est vrai aujourd'hui tomona lelo oyo eza na ba comédien na ba comédienne mosusu oyo ba kombo na bango déjà esi ekenda ezo tambola na vitesse moko pas possible koleka kutu ata ya ye moko formateur na bango. Papa Elombe aza mutu moko ya ko apprécier. Na sepelaki na message ya Décor Ilunga, message moko ya kitoko penza lansa
ba message aboye nde ba message tolingaka. Aza papa na bino mosusu bovandi boye botieli ye mwa message boye ko honorer ye. Neti ba jour mosusu bata mosusu bandeko cher comédien ba oyo surtout ya groupe Simba. Bo sala kapé mwa anniversaire surprise pour na papa na bino. Bolobi kaka totia ba mbongo anje to sombela yeso kinini. Aza papa oyo a forma ebele ya batu. Aida pe ebele ya batu bandeko. Aza papa moko azalaka na ba parti prêté et puis aza papa moko azalaka na biloba loba te. Ebele ya batu bandeko soki ba monike na groupe mutozo diriger groupe azande mobali. Ebele ya batu baboyaka kotinda bana na bango ya basi. Pourquoi? Parce que non, la plupart des hommes bazalaka sérieuté mais tozo loba en général te. Tolobika la plupart ba mama ebele babangaka. Omona mokolo groupe akomi sima akomi kolinga bana na ye ya groupe mais avec papa Elombe ce n'était pas le cas. Ami pesa ki respect makasi alobi nga te ba oyo baza bana na nga nazo former bango nakoki jamais kobima na bango te. Respect ya makasi. Aza papa moko oyo il faut to yaka pe to apprécier ye bandeko. To apprécier ye penza pona musala kitoko. Pona musala kitoko pe na fidélité na ye na musala. Et ça là qui nga bien makasi bien qu'il y avait des gens oyo batia ki ba commentaire moko pona koloba mabe pona papa Elombe mais nga na lingaki na nga na landa ba mabe wana te. Na lingaki na nga na landelango te bandeko. Oyo vraiment et marqué kinga ezaki nde reconnaissance ya tonton décor et longo. Reconnaissance na yewana nde e marqué kinga mingi. Na lobaki te makambo yo il faut na ya ko partager na ya nango na famille nanga kandenge zalaka to ye to partager to seki to sepeli boyende zalaka. Dans la vie bandeko bino nyonso bo landara biso. Soki mutu asaleli yo makambo moko ya kitoko, makambo moko ya malamu, ezalaka bien, olobi moi merci, osali moi signe de reconnaissance. Biso batu mosusu surtout na communauté na biso ya nous les Bantou, tozalaka na moi comportement wana ya kosala que non, soki mutu asali malamu, moko tolobaka ta merci te. Tokozela kaka les jours où mutu akosala mabe wana tokobimisa nyonso mabe nyonso oyo asalela batu mosusu mabe nyonso oyo asala dans le passé tokobimisa ngo mais bolamo mutu tobimisaka ngo te ti ba makambo mosusu ekamwisaka nga bandeko eza komona ti ata mutu akufi na jour na ye mutu aza kokufa nanu peut-être bakondi ete mais okomona batu mosusu bakomi kotonga ebembe ke bomoni mutu oyo azalaki boye kutu aboyaki kopesanga boye ebela batu lelo bayosala biloko ya bongo mais bolamu ya mutu bolamu oyo penza mutu asala na vi na yo ebela batu bakanisaka ngo te ebela batu don basotaka ngo mutu azotalaka mabe ya mutu asala kinga boye akendaki nanga boye azongaki nanga boye mais malamu nyonso o mutu asala na vi na yo obosana bandeko tozala ba reconnaissante tozala kape ba reconnaissante yango ba bénédiction mosusu eyaka na vi na biso te parce que nzambe atalaka atali motema na yo lobi motoyo ata soki lelo na pesi ye akozala toujours reconnaissante akozala toujours reconnaissante te. Conseil kaka bandeko en passant tozalaka na habitude wana ya koloba ke no muntu soki asali yo mabe kanisa bolamu oyo asalelaki yo lobi. Toza batu na société c'est tout à fait normal eza na batu oyo akoki kosalela yo bolamu lelo lobi asali mabe mais sikoyo yo kopiniri ye te ke non na mabe oyo asaleli nga lelo mais kanisa ata bolamu oyo asalelaki yo lobi. Et puis okomona ke oko avancer na vie okende pe liboso mais soki okozalaka mutu okokanisaka mabe asalelaki nga boye azongiselaki nga boye bandeko okomona ke okozala stopper place moko
okoka na yo koavanse lisusu te parce que ozotalaka mabe ya bato, otalaka mabe ya bato, otala ta bolamu na bango te, otala ta bolamu na bango te. Yango na communauté na biso lelo ki motema mabe ekomi nango ebele parce que biso bato totalaka kaka mabe ya mutu, totalaka kaka mabe ya mutu. Mutu atangisaki yo ba classe, otangi baparents na yo bazaki na ba moyen te ya kofutela yo classe te, otangi ozwi pe diplôme, mutu ayebisi yo abiyebisi baparents na yo ke non naza lisusu na mbongo te po akota université, mbongo ya moke kaka bana na nga bakota, c'est fini. Malamu nyonso o mutu abando dépenser bambongo na ye depuis école primaire parce que akatani pour que okende université, bolamu wana nyonso ozotala yango te parce que aza na mbongo te akokotisa yo université te, okomi koloba ke non aza motema mabe, mais bolamu nyonso ozokanisa te. Yango ba bénédiction bosusu bandeko eza nango bloqué parce que biso bato ya lelo toza ba reconnaissant te, toza ba reconnaissante te. Yango ba bénédiction ebele eza bloqué. Alors tozalaka reconnaissant dans la vie, tozalaka na système surtout lobaka pe merci. Soki mutu asaleli yo bolamu lobaka pe merci, ata bolamu wana eza ya moke lobaka merci et encourageaka mingi makasi. Cher Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, ya moke kaka na yaki ko partager na bino message ya tonton Décor Elongo oyo abandaki ko s'adresser na papa na ye, professeur na ye, surtout papa Elombe Faustin Soukari. Wana moi message à moke kaka tolinga ki to sala moi partage na bino. Cher Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, tokomi na biso na suka ya épisode na biso. Bye bye la famille et à la prochaine.